On se va bien, on va bien. Bonjour, y'a Tété. Non, papa, promotion. Promotion. Est-ce qu'on va y avoir un TV? Est-ce qu'on a Internet? Est-ce qu'on a dit ça en Congolais, a dit ça en Libanda?
pesa moi ça il y a aucun sur le sable. Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez dans la chaîne Nabino. Bayoka News Télévision, la chaîne Oyo, Azara toujours la proximité, Azora toujours sur le terrain. Pour la Coca solo la population, à la Xarabino en réalité, il y a Bamakabosa en particulier à Kinshasa et en général la RDC na Mokili Mobima. Donc les locaux des Alaka, je peux Sarabino information là sur le terrain. Bino moi bon moi déjà la Simanangai awa donc tu es vraiment tombé ta vraiment moi Basolo na ba déconabiso. Oh ba salara bambabola. Donc bande on a vu bino moi bon moi déjà toi la télé à Mabola. Donc atelier principal na Kachadi capitale de Kinshasa il y a bambabola. C'est vraiment Mabola ça la mara. Donc les lots n'a dit que la jeunesse aujourd'hui vu que ça les a été chômage les alliés, tout le chômage les a augmenté de jour au jour. Il y a des jeunes qui ont créé un entrepreneuriat là-bas. C'est une chose de bien, les jeunes ont créé un entrepreneuriat là-bas. Il faut que pouvoir ça là quand même un coup de main. Il faut que pouvoir quand même que ça l'homme ça là que non bah se retrouver à ta moi n'a pas besoin là-bas personnel au pays à foyer là-bas. Pourquoi pas. Donc les lots n'a qu'à dire compte bancaire ça biso ça là qui descend la compte c'est découvert pour la relax sabino. N'engeni bambabola salama ba jeune nango ba établir ba misala bondé ba composer ndenge ni pote ba ko kubisa babola o les autres aider na ba famille autres aider les na ba foyer parce que tu es déjà ma réalité à Snell na biso tu es ndenge à fournir ça biso électricité n'a pas si donc et c'est par conséquent et ça là que non ba foyer les loba se ressourcer na o to bengi babola donc les autres tout ça sur terrain les autres on est compétent ma solo na ba jeune o ba boya na bango kuluna o ba boya na bango ko sala ko boto la topé ko yiba to ko sala pe ba vure pourquoi pas na kasi ya bila Kinshasa ba préféra ba sala ta mo musala ya ko sala ba babola to ko za sola la bango pe to ko za oyeba comment ba sala ka qu'est-ce qui leur manque qu'est-ce qu'ils demandent qu'est-ce que le peuple demande na ba konzi o ba konza ba biso pote ba ko aider bango ba ko ka pe ko commissaire loko ezala pe légaliser ezala pe que non parmi les métiers où vraiment ils ont vraiment na moi exception na mon Katia ville capitale à Kinshasa pourquoi pas na Katia Mboka na biso RDC les locaux na compte c'est la découverte sur terrain de Tolobarakara en collaboration avec ce que j'ai toujours appelé l'ingénieur Babou derrière les images pour te toboka comme les carrosses là ba jeune bandeko to pousse awa sur terrain na Katia télé à Baboula. Donc pour mes postos là, on va se brancher à ta chaîne rapidement à tout seigneur, tout honneur, je te salue maman d'être ici, animé de Gabriela Odelia et Talia Ryan, pourquoi pas le haut Gaboua. Salutations à toi, je ne t'oublie pas. Rapidement te saluer, tenir sur Basalarana Bissou. Je viens l'anniversaire à toi, on t'appelle déjà Joyce Bello. Et puis birthday à toi aujourd'hui, c'est ton jour, profite bien de ton jour, prospérité, longévité. Et bonheur à toi, toi on t'appelle Joyce Bello. Donc tout ça déjà à sur terrain, tourner pour cela. Bon, contact Sabino Tel Sabino ou bien Arabiso toujours qu'on a ma suggestion. Tout plus bas problème Nabino qui cause à la wana côté tout pour répondre positif quand des Arabes au canal télévision ça va toujours sur terrain. Qu'on a coupé Sabino toujours par information. Puis on a coupé ma information Nabino au Balandarabiso d'internet au Balandarabiso de partout dans le monde. Restez branchés dans cette chaîne Nabiso pour toi avancer en collaboration avec Babukabasu. Pour te tout comme Kakubeta solo sur ce qui concerne Bambabola. Donc je vous ai toujours demandé que c'est un Rabino toujours. Pour un événement, la Bino couverture événement, la Bino, vous contactez Maison d'Orsi Décor, Maison d'Orsi Décor au Hazana pour fournir Bino ma décoration et un événement, la Bino mariage civil, anniversaire pour la décoration.
vous contactez Bayokano Télévision, à chaque en contact. La maison d'Orsi de corps, il y a maman Dorcas Bello. Donc c'est branché pour toi avant tout mes combats à solo. Là, je ne t'oublie pas et puis birthday à toi. Davina Auto, David Cœur, la magistrate de son métier. Joyeux anniversaire à toi, une bougie de plus, ça se fait déjà le tu as vu que tu complétais encore, c'est encore une bougie de plus. La peau, ça m'appelle si bonheur, prospérité, longévité, la bénédiction et Coca-Cola, na âge, oui, bah, qui s'appelle une année de plus. Je ne te dis pas Karine Lam comme un pasteur. Je ne te dis pas Nada qui s'appelle. chaque année tolobaki tobeta maso na bandeko na biso bajeune tokuti sur terrain awa oyo bacréaka mbabola oyo eza mpenake non je pense que gouvernement faut appuyer na ye bajeune na bo faut peut-être que non bameka kochape litoi na bango po te bakoka mpe peut-être pourquoi pas kocréer mpe centre ya formation po te réduire mpe niveau ya chômage po chômage eleki et il y a des jeunes oyo baza conscient sur ça basala bo ah toza déjà na maître ah je peux dire déjà bonjour maître oui maître tokozwa déjà kombo comme on a Eric maître Eric maître Eric maître Eric lelo toye au kati ya télé na bino po atélé na bino eza atélé oyo vraiment eza Kinshasa oyo tomona vraiment que non eyebimisa bajeune eforme mpe bajeune awa toza na kati ya télé eza bosalaka bamabola oui tosala bambabola na babeveki tosalaka na babeveki babeveki mpe tosalaka awa biso na kati ya base na biso vraiment travaka toluka mbongo toboyaki miyibi toboya kosimba masheti tokende kobotola tomona vraiment eza importante ya biso ya motu ya na tekniki biso tozalaka nango totravayaka tomeka kozwa 100 fois mpe tosauve bamabota nde totravaya wana en tout cas ya motu ya nakosengaki soutien na communauté internationale basoutenir biso e biso tozala mpe na courage ya kosala mosala me bamateriel ezanga biso vraiment kote kuna vraiment bosoutenir biso c'est la première fois namonaki na base bayovisite biso toa na sepe na makasi mingi ya koloka vraimen eza te tosengaka soutien po tokemisa industrie sikomaître par rapport ya ndenge bosala bamateriel biloko nini bosalelaka oyo esalaka komaki non tomona pelaki mbakolekini mpenza po bosunga lelo bafoyer bosunga lelo bafamille po courant déjà besoin yango ya bazonga sa eloko oyo je pense que famille elala nzala secret na bino ezalaka nini po eloko oyo oyo tosala yango tosombaka bacongélateur tosombaka batole ya mituka nde tozwa yango toye kokommunike na batekniki na biso tosali mibabolo na mpona tosala yango po tozala na congélateur mpe tole ya mutuka bacongélateur oyo ekufa ekufa déjà tolongoli batole toye kosala bambabolo tonde kosala yango boye ezwaka bino combien de jours po te temps mosusu bozokoma kosala mpona esalama boye eza teke non 2 jours 3 jours te ba une semaine mpe te soki tole ezaka na se esalema nango même jour esalema nango jour moko na jour ka moko esalemi nango na bajournée nde bosala bokosala pe combien de ata ba 20 ba 30 ekokosalema selo par rapport à force nde ya journée nde mais nde bosalaka boye gouvernement apuyaka bino te to mpe bayaka pe te peut-être kotuna bino nde nini tokosala po kote kuna vraiment c'est la première fois namonaka ye visite na base na biso bayosala bino visite en tout cas eza biloko ya première fois wana sepe na makasi merci beaucoup merci siko osinga na bajeune oyo ti lelo baosala bakulu na nini to mpe bato baolanda na libanda bainternet oyo ntango toza na posa peut-être asala commande na yango bakosala bajeune d'abord banana bajeune oyo basala na bajeune eloko nga na koloba na bajeune oyo baosala mabe mpona mbongo eza kozanga mayele mbongo ya geste ya moke ntango so totravaille boye nde mosu moto akoya na mbongo na ye asombi mpe bamarché ali na ndenge ya prix de gros aye koteka mpe asali na kozwa mbongo na bafaso ya koyiba kosala kununa ezaka mpo bajeune bazomi mpe ezali na misala mabe wana ezaka volonté na bango mpona kozwa mbongo ya jeune moke obite nde tosala tozwa mbongo boye mbabola moke tobana ba 7000 moto amona mpe na 5000 na lui amona mpe na 4500 eza na lui yaka mbongo toboyaka ngo oyo babarbeki barbeki ya grande solo pa grande ba 20 dollars ndeti barbeki boye boteka yango oyo boye oyo toboye tobanda ba 40 dollars ba 35 dollars 40 dollars 35 dollars moto asia bongo oyo
Oh, fait des arbres, on va 45 $. Moi, bien $25 même. $25 aussi. Ok. Donc, on a on est bon. Ah, grandeur. Ah, ok. Ça va, maître. Ok, maître, tu peux couper ça quand même. On est au gouvernement. Au Hollande, na souka on peut s'habiller quand même à numéro non peut-être pour la mouton pour ça à ça la commande à bien mettre Eric Nzomba la moto. Bon, déjà non vraiment gravité. Là vraiment gravité l'autre c'est un soutien au gouvernement. Soutien là vraiment pour les jeunes peuvent me rejoindre. Quoi, il y a ça la batika mabe. Batika oyiba batika ça kuna to concentrer na lugambon. Pour eso ngama bo. Il y a mon tour vraiment, il y a mais pour nous couper sa numéro, ami tu na la téléphone. Donc déjà tu peux ça déjà c'est vous contacter déjà tu as dit sur la Sabino et si là vous allez mettre Eric Kenzo. Donc merci vraiment maître. OK. Donc Toko Bakaka. Donc maître tout le monde peut ba jeune bazar et vous former peu ba jeune. Oui, pour former. Mais bah j'aime super peu c'est là tu as effectif côté. La ébélé. Ah OK. Tu connais pour former bon bah là ba foutre à moi quelque chose que ça là. Non, pas foutre vraiment l'autre. De la cabane on peut pas dormir. Il est tout ça là. Merci maître. OK. Donc rapidement tu continues donc comme vraiment que toi l'atelier hein atelier puis na place Mbabole ça les marana niveau à Kinshasa donc ça c'est un grand atelier et si gars on retrouver pena donc place Mbabole ça la maka donc c'est où je contacte biso peut-être pour na ba commande na bino peut-être pour na beaucoup en contact pena bango pourquoi pas bayo ka nous télévision en chabino en contact na ba mettre na biso au baza au ça la Mbabole au ba boyi na bango ko ça la babiloko o ezanga tina kuyi ba topé ko botola mais bandimi quand même ba participer quand même na chantier à chef de l'état na entrepreneuriat pour former na jeune 100% bosser na bongo côté ba ko diminuer quand même moi taux ya chômage et pas ya ba jeune donc c'est un peu ça to koka to mais kaka continue ko sola ba mettre côté to ko koler ba ndenge ni ba makamo et kindara na tipo ya atelier na biso ya baba c'est bon. Maître, donc continuer quand donc on va faire bonjour. Maître, tu coûtes la carte à on a déjà combo déjà pour bander pour comment la Bouka Saricel. Maître Bouka Maître Bouka kondo ça vous tomber dans mon ah ça là mais au Kabola moto ah Kabola moi je vais pied c'est en Babola ah OK vous avez ça comme un peu comme des ah c'est ça non 3 rounds trois Babola on mettre des chaînes tout le monde a bossé la c'est la bino pour ces années bosser la année il va long utiliser rapport côté pour les bébés, maman les bébés, bâtonner bébé, à quel pays on a pour aller tout moi chance on a pas ma combien de temps? On a pour ça la lettre pour la moto. Une heure du temps, c'est jambes. Tu vas ça 30 minutes. Là, c'est la vitesse dans le ça là. Mais on se ça mal, mais on se ça une heure de temps, on se 30 minutes à 6. OK. Si quoi par rapport à la commande hier, quand même tu montes pas la salle de commande il y a pièce par commande. Nous tout ça pas commande. On appelle la chaîne la biso ba ah. OK, ba il va récupérer ba qui va quoi continue ba il sauver. OK. Ba mama pe oya ba bossi c'est ba ba somi ba zote kana déjà tunda. Faut mettre le nino ko singa peut-être na ba jeune autant tout les lo bazara na espère qui moyibi to pe ko boto la pourquoi pas ko ça la. Et là on y côté on peut remarquer la jeune bazara a beau fort. Bon, et là au moins on va la gêne biso na kin. Ya osenga passe. Il faut yo mo luka bundo luka. Na moto kino ba ba ogozwa. Na moto kino ndo ogozwa. So luki, ogozwa mais biso za pena makoki te ya kozaba na mo ya kosala mo ko sala mo sala loko bila mbamo facilement.
ese bakonza moko bakosoutenir biso mpe nayebi biso bayaka mpe te ata motu moko akoma te ozaka boto obundabunda boye omwa depuis ntongo nata ere na bana mosala yango atambola mamboko nazali nango naotokoto baboyo nasomi yango nayosalela esikoyo na bandeko baza na poto peut-être asepeli nango akosa peut-être asala comprendre nango akosa nini awana numero bakojoindre yo numéro ezali naza numéro opesa numero nango peut-être numéro nanga eza 082 561 569 1 na suka obandela ngo 082 561 569 1 na suka donc numéro wana nde bakozwa yo wana ozwa Russell Lukasa maître Russell merci grand maître Russell toko awa toza vraiment na président toyebi ke tozwi président mwa likolo mwa dérangement mais est-ce que tosolana ozwa déjà ta kombo oya bato Namba bola barbecue. Président oui. Atelier Mabola yango oui. Atelier Mabola yango. Président tu es tout à encadrer les jeunes et bien. Est-ce que vraiment peut appuyer le gouvernement ils n'arrivent pas na yo pour na eloko yo sali yo quand même tout à chômage. Vraiment nanu ata mokolo mongo te baya kosala so baya rendre visite. Tobundana kaka na makasi na biso mpe na idée na biso. Tolobi odosala ezali art congolais. Barbecue Mabola eza mpona biso na Congo. Eza four te mais toforma yango na four. Soki mboka ekozala malamu bakotia biso loboko mpo totombola mosala ekozala bien. Tobundana kaka na makasi yango nde totombola tosala art mpo etambola na Congo. Tomona kaka Congo. Toza na kui moko boye te tobundanaka toujours na force ya biso yango nde osala biso président awa nde bosalaka misala na bino eloko nini edérangeaka bino to mpe oyo bomonaka vraiment ke non te ya souci esalaka ke non bokoka kosala peut-être mosala na bino bien te ezaka vraiment mingi mpenza tozala na makima tole tole esala biso mpasi tobundana makasi mpona koluka tole surtout depuis bana mabende bakóma na ara mabende po tozwa tole ekóma biso mpasi yango mpe moni Mabola ekomi likolo bakozalaki nango na se na prix ya vente na minute Mabola ekomi likolo mpo tozwa tole na mpasi kopesa biso tore te po matière ezali te eza mpe matière biloko est-ce que président kosenga nini na bajeune frère na yo oyo peut-être baotelinga yango na babalabala bana na idée ke tom supe entrepreneuriat te pendant ke yo opesi déjà mo relance mo ya entrepreneuriat kosela bajeune frère bana na badiscussion biso koloni ndo obuka mosala yango oyo amoni keno te aza na bolingo aza courageux alobi aya kosala Mabola biso atelier ezofili tosengaka droit moko te soki olobi oye ozaka na marteau na yo bire na yo pointe na yo ata oza nango te mais soki oye na atelier Mabola ozwika na tole na yo okosala tolingaka bato mpongo mpe tosalaka ekomi d'après balingi baloba longola biso abateka mpona mabele bateka mabele sopo bino bosala wapi soki tokende wapi kolinga biso yango wana mais eza lobaka motu te totali bien eza balabala tatalela biso makambo soki koluka biso place totravaille ni totravaille osala yango art barbecue yango oyo Mabola mpe ezali art ya Mabola le bana asuki ekozala nini na contact po toyekoka mpe kopesa bato peut-être oyo baza peut-être baposa basunga bino to mpe koya kotala bino to lance comment koyebisa bango nini kopesa bino numero na tosengi kaka aide tosengi kaka toza na posa tole po oyo baosala kuluna bafazer banene soki baye awa soki aide ezali mpona mosala biso mpona tole tokoyede Congo tokolongola mpe chômage po tosala botolongola chômage po tosala compagnie te mosala tosala yango tolesa bana totangisa bana tofuta bandako soki toza na tole bafremi biso na tole tokotravaille tokovivre na biso nde tokovivre
mosala so yango comprendre so yango azo biso achari esala bien. Merci vraiment président. Oui, déjà, vous m'avez dit que modifié. Je pense que le gouvernement congolais, le congolais, c'était trop cacassio. Et si on voit ça, on peut y avoir comme compliqué. On va le voir. Pendant que va réduire quand même le chômage. Pendant que va dire quand même la jeune, il y a offert gratuitement. Donc je pense que Baza va faire partie de l'entrepreneuriat. Bino gouvernement, Bino bateau to votaka. Côté beaucoup à défendre biso, Baza bateau beaucoup de chamis. Baza bateau va voter et si on s'en a parce que les gens vont bien ah oui. Si comme jeune on va se former. Pour bazo on a niveau à Kuluna, pour bazo on a Kimoïdi. Donc je pense que non, les jeunes oh bazo jeune il faut encourager. Les jeunes oh bazo jeune il faut quand même pour ça moi liboko. Faut te battre pour avoir matériel moi boyoki. Baza na problème il y a matériel. Lelo boyebi bien babola et comme ko sunga ba famille ebele ba mabote ebele na Kinshasa. Parce que Snell azo distribuer les biso courant les sur malungate. Régis des autres n'en parlons pas. On a mon abe pour kangande ba compagnie. Donc je pense que le patron de la ville, Papa Daniel Bumba, le patron de la ville, le gouverneur de la ville de Kinshasa, je pense que Tchana a mis son abattu pour le Bazou Salaba Misala. Bazou la Esika ya Sala Ezate. Bazou Teka Esika, Badisika sur la Kinshasa. Et comme il y a Roteka. Donc je pense que monsieur le coup de poing, papa coup de poing, papa Daniel Bumba, Talamni, Chamouami mis sur la bande de Konabiso. Oh, le Bazou réduit au moins chômage. Oh, le Bazou le là quand même, jeune, et bien la distraction, topé na chômage, topé na Timoïbi, Bakoka, Kozani. Sika osa musala bakoka pe kozwa matériel po te musala na bango pe et avancer tokomi pratiquement na suka ya tranche chabiso ya banquette ya découverte tokomi na suka ya rolobeza sous te bandeko balobi déjà nyonso na ba contact ba pesi ba contact ya bango je pense que beaucoup suma bango je pense que tu as mis ma malamu bino ba bozara libana je pense que bo chama mix na bandeko na biso ba ba congolais o ba sa pe na droit ya ko sepela pe na kati ya mboka na bango na kimia je pense que pour ça bango déjà mis sous comme na suka merci na baignon to bolanda la biso la kata chaîne na biso Bayo News télévision la chaîne à proximité chaîne là vraiment sur terrain on aura vraiment temps au chalito il pas la population fait comme bango pas ya bino ba bandeko ko ba libanda to pe bandeko ba ko mboka to koka ba konzi ya mboka to koka pe ko yekisa bino ko te beaucoup à cause de la bango solution bazala pe na kimia. Donc déjà tout comme il a souka la tranche biso merci na baignon so ba s'abonner merci na bino ba beaucoup marabo commentaka tout le monde a un commentaire na bino vous contactez biso na numéro na biso vous allez plus 243 97 0018 151 plus 243 97 0018 151 to comme na souka. Je vous salue bien sur Bazarana biso Christian Kone na Canada Cédric Watt na Paris Koulele ya Mboka Max Bungudi na Olivier Bungudi na Paris wana Virginie Bukasa Materazi na États-Unis à la Ninga ya Zambota na Austin vous avez vraiment ebele bolanda ki biso na bolanda biso vous partager donc ba union ça va fêter ba anniversaire na Congo lelo Joyce Bello na bosani yote et puis birthday à toi jovial anniversaire à toi to bakiti sous salon. C'est quoi ça? Maison de décoration. Il y a des événements d'Abino. Maison de décoration d'Orsi. Décor, il y a maman d'Ortas Bello. Vous allez contacter pour les événements d'Abino. À chaque instant, vous avez une décoration. Donc, rien à dire sur ça. Le premier sou, quand vous arrivez vraiment belé dans la biso pour Bina Chou Bidi. Salutation à toi pour Bina Chou Bidi. Salutation à toi Ruth Minda. Salutation à toi, vous avez belé. J'ai un matoile à la cadette. Matoile à Mina, matoile à Ginette, matoile à. Vous avez qui vraiment belé dans Roland Biso, vous avez vraiment belé. Aristote qui a beau signoter. Ciao, ciao, tout comme il a fou qu'à la tranche, il a dit Gilles Mani. Na docteur Cisco, la beau terminoté. Boza et belé, ciao, ciao, bye.